On dit à monter faire abandonner déjà carrière solo avant. Faire rigoler abandonner carrière, faire à salaire déjà carrière solo naé. Mais bon il va dire qu'après les marquis faire pas ça là en mouvement naé. Voilà, ils ont profité. Kofi Ndalinga ça plaisir dans Kofi à intégrer le quartier latin, c'est ça. Mais c'est quelqu'un qui a débuté dans Mambouibélé avant Bango. Bota crimo ya bouya zapatate. Ibanda na nene. On a grand gagné 17 ans faire école. Ah, soko bango bazaki wa. C'est un système à bouyat. Hein? Quand ne bagola babaki jour wango ya le 15 juin. Tola ta tenia ba soda. Faut benda bouya zapata bouya mama. Aya bouya zapata bouya mama. Oya nana ketchobe. Bouya zapata babilo kwa la boyo karo. Bolinga bokitsa Koffi Olomide bo finga ke air nyonso bo komise lo kwa on dirait bilanga na bino. So bo vandi o aya fingi Koffi mutu a façonna fali le so fali za fali c'est grâce à Koffi Olomide. Mutu otela ngo kwanza te. So lelo ba yeba fali eza pona Koffi Olomide. Pour Koffi Olomide azaki ouvert envers ye yango lelo fali za oaza et puis bo yeba ngo ke premier album o fali sala na vie droit chemin. Ah le baran a fait penda aux ans penda na droit chemin. Album wana ya liboso. Quartier la thème te betela album wana. So Koffi azaki na motema mabe envers fali alinga te. Tala le succès au Riza zo sala après plusieurs années. Ya rozala na 4 à 17. Donc la patience paye. Soko tikali soko lingara vraiment faire rigola. Continuer musala na o continuer kolobela ndengo loba ngako na monaka soko tikali et personne sous force. Et personne sous makasi ya ko continuer ko sala ba mission ya ko continuer ko sala ba nini ko continuer ko sala ba mission ko continuer ko lobela makambo ya faire rigola. Faire rigola ya quartier la te ayemba banzembu na yo kuta sala libanda. Mokolo lwemba kendeki mobembo 100 kilo ba fleur abando yemba na quartier la te. Ti tanga monique temps ekoki ikomo osenga sikoyo nazo ba musicien nanga ona tikaka po ezala ba minute ba mati de gol wana bakanga mutema bavandaka bazelaka nde faire rigola ayiko zo ba musicien nde bomoni yaki kosala sens interdit. Na mupandi mususu tomoni pe musicien o azaki pe pa Koffi Olomide fali ye pe tanga moni faire à côté quartier la terre azaki soit à l'aise te. Asa non un mois ya kate et puis koya faire na quartier la terre répétition mataka. Ne boyoka landu japonais da betaka lisolo répétition mataka et komara na $10 et pourtant zaka $5. Et ça là que musicien wana sala un mois ya kate. Par après azaki na choix parce que na temps na azaki na soutien te. Et au senga ke ye pas zaipé na pour ça asala album na bango mbali. Ya album na ye ka sala carrière na ye solo. Mais abimela ngona ndenga bien te ebima lokola ça a mise en disponibilité mais asala qui déjà orchestre. Bon, s'il est là bon, Betty pendant concert 9 personnes. Merci pour comprendre. Et puis, ah bon, beta concert na bino, ba via bana bat botangwa danger te. Bobo mabatu te. Préparez ba peton bo beta concert makila wana sopana na martyr. Et ko ganga. Surtout so boye bo sa le loro morbo ya mabe, boye ba ke makila na ekoganga. Ekoganga. Obana batu bakufa ko kasate ba parents na bango ba sepelaka te. Batika na ba rankine na kati ya mutema, batika na ba passe parce que ba perda bana na bango. Et puis bo assister ba famille wana te. Bo assister bango te. Mais le bolinga bozongela ngo double parce que boyebi ke bozwaka te bo eshuaka. Elo esala bozo ezaka ba makila bato. Mais na nenga musique na nenga spectacle ma nyonso zéro. C'est rigolo déjà, abandonné déjà qu'on préparer double 20 mai. Abeta déjà l'histoire nango année passée. Après qu'on bête à stade de martyr. Alors bah qui est sorti à dynastie normalement, les équipes prévues fallait bête lango ba concert na ndenge ya stade ya 20. Mais tellement que ba contrat est comme koya, ba rambe belé et sengi que non, il faut abeta non libanda parce que à sala qui 14 ans. Abandonné qu'on bête sous la sol française na Europe té. Parce que tant que contrat est et nous assez concentré dans nous. Mais après tourner na bango nyonso bazo sala wana parce que ba concert est belé. Waouh, bana Congo ya sengo, ba gauloise, ba gladiateur.
hein mbote na bino lelo na na système ko yemba nazoyemba naoloba pe na yemba pe ka banzembu ya papa Hervé hein to bana non ni bandeli ya première chanson na bango ya maison mère ya ma Chantal obengani ngali banda ya mbula esika pongi ekokutanga esika ngana kolalela pongi ekipaka place teo ata na divan na kolala nanga Valeria moto tuna epai ya Nzambe oh yeah tuna nana kabena tuna yula bose ya rena minata kikina sika shagina ana José Kongolo oui le padre le 15 juin na Sabino Makambo le 15 juin bayate barata hein pour un sous remix sous Sylvie Sylvie tu rigoles j'ai permis bien Sylvie maboza ali jamolinga kinga na yo toswana soki osiliki nazalaki komikitisa soki otomboki nazalaki kosenga pardon peza bolingo wana biloko oyo le grand mopa ona petit na ye faire ego la bataring babetela biso na Adidas Arena le 21 bomona ye ndenge nini faire ego la alekisaki suba octave hein alekisaki suba octave soto yesu na nzemba Blandine Pemba ora tala ndenge na komba zoba pona bolingo Blandine Pemba Boston na nga babenga nga yuma Willy Tembela na José Tumba alingi te bolingo nga ezala lokola ya werosone na side jimapata ezala lokola ya Jackie Watunda banzembo wana babiloko esala faire gola oti lelo bomona faire gola aka danger parce que ba vocal na nyonso ezalaka canon ba vocal na nyonso ndo maka numéro 1 azala toujours le premier dans le padre faire gola mbote na bagoloise ba gladiator mbote na balandi na biso ya Congo ya Senghor TVKO tant bota la émission bo s'abonner bo partager bo liker bo commenter ça la bien mbote na bakitu o bazolanda ngai na ngonga oyo nkolo to apesa na système abuyati ta nde bagola babaki jour ango ya le 15 juin to lata tenia ba soda fo benda buya zapata buya mama aya buya zapata buya ma oya nana ketchup buya zapata babilo kwana boyo kango le 15 juin atali mo papa avoir beta ngote biso mo ba fan to wakango et ça moi bien quoi la pesibino nyonso tout ba mbote ba kolanda biso information za ka le 15 juin pour équipe déjà ils au grand complet quelques personnes on va tikala ki bazolanda kala mingi te ba ok ko rejoindre orchestre kuna mais na minute bozaki na possibilité ya kanda azawana déjà na bino na bomona ya ba scène nyonso to azosala lité ya kanda leli déjeuner mabe atalika a déjeuner on ba santé ezara ba santé na biso te to vraiment na malnutrition to apena na malnutrition bambote ya trona na Arnaud Matumona na sima ya caméra Charo na biso ba bonne guérison na yo place ozala ndenga palais na moni Kevin Mohamed bambote Dielo Mata na moni Elvis Yanfu madesu ya bana na biso ya tongo na moni donc le 15 juin vous allez belé wana vous appelez belé vous s'il ça ba billet donc ndenge zala ka sold out donc ba oya na porte wana guichet fermé biso to tekaka sous billet le même jour donc biso ne to ba concert na biso presque nyonso to mbeta ngo ka guichet fermé pourquoi parce qu'il y a le padre le patrimoine le patrimoine ya musique na biso donc jamais concert na ekoleka lisusu bongo lelo na libino lisolo ya sans interdit bomi tuna lisolo ya sans interdit ndenge nini na libino lisolo ya sans interdit boye ba début ya carrière ya Ferré Gola
sans interdit wana elakisaka nini bato ba comprendre te ba mona ka non la début à carrière à faire Rigola à quartier parce que faire Rigola arrivé na quartier la terre ezaki ya content faire Rigola à longwe quartier à longwe maison mère basali le marquis na le marquis wana yepe comme tazaki mutu à train parce que yé mutatia makambo anje faire Rigola teka lupangu na ye ya kitambo pona orchestre wana ya le marquis po evanda mais na sima nango baninga babimela ye ba Judas baninga surtout muninga moko ayaka liboso wana yaza ku petit mais muninga na ndenge ya musala ya animateur obinos boyebi ayaki bakutana na vieux wana mususu wana vieux wana chachari basala cop na bango bazi makambu na ndenge na bango bazi basala orchestre na ndenge na bango Frère Rigola tango aye asala ki recrutement ya ba misa avant kutwa ya déjà recrutement e banda ko sala ma déjà na lokolenge et pas passer les wana na lokolenge na retrouvailles et si bazo ba musicien pe à son âme vient na biso Zobozi azala wana présent ti ba recruter ba musicien Marambutu mais faire aye tellement que Koffi Olomide pour ça na ezalaka ayemba ta un jour pédo faire ayemba un jour pembeni na ye aye na contrat et pas Frère Rigola tali contrat ngo pesa nango il y a 2 ans eza nango tamula été 2 ans lobi à 2 ans tokuka na sala no contrat ngo pesa pe ya mbongo talaka ba série wana plus de 20 000 euros na bata wana muta utepe déjà ko dépenser mbongo na epona les marquis ateka ki lupangu na ye donc senga ka fala zo mbongo wana nde bomoni Frère andimaka contrat na Koffi Olomide ayepe quartier latin de bondo mona banda ko make Koffi Olomide quartier latin de Koffi Olomide et Frère Rigola ya quartier latin ayemba banzembu na yo kuta sala libanda mokolo lwemba kendeki mobembo 100 kilo ba fleur abando yemba na quartier latin ti tanga monique temps ekoki ekomo osenga sikoyo nazo ba musicien nanga ona tikaka po ezala ba minute ba mati de gol wana bakanga mutema bavandaka bazelaka nde Frère Rigola ayeko zo ba musicien nde bomoni yaki kosala sans interdit. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi et kimayo qui mobali et télémaka bien te awa yo kayango et télémi et bongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimiki toko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango ko awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 na mupandi mususu tomoni pe musicien o azaki pe pas Koffi Olomide fali ye pe tanga moni Frère à côté quartier latin azaki soit à l'aise te asa non un mois ya kate et puis ko ya faire na quartier latin répétition mataka nde boyoka landu japonais nda betaka lisolo répétition mataka komaka na $10 et pourtant ezaka $5 et ça là que musicien wana sala un mois ya kate par après azaki na choix te parce que na temps na azaki na soutien te et osenga ke ye pas aipe na posa asala album na bango mbali ya album na ye ka sala carrière na ye solo mais abimela ngona ndenga bien te ebima lokola sa azu mise en disponibilité mais asala ki déjà orchestre sikoyo pourquoi faire aloba sans interdit pourquoi ye kuna aloba droit chemin boyebi tina nango
Est-ce que vous barati na nango? Donc vous barake sans interdit wana. Faire à ebisande moi na mai. Moni mzelo zo kende. Et là sans interdit. Moi na mai répondait à bi, je n'ai pas le choix. Il faut gana qui na sans interdit pour ma ramna mon na fona quelqu'un na sans interdit pour azaina pour ça à conquérir, à leka kofi olomide. Yango fala qui na sans interdit. Faire à ebisi yo lokola olingi na droit chemin tika no na droit chemin. Donc faut boye barake sans interdit wana. Balobara nde na o wana l'autre là pe alobara nde na muninga droit chemin. Bon moni basali carrière na bango mibale mais lelo voilà les retombées. Ezo mona na pena ke non c'est rigolo azaki pena nde na droit chemin. Et la kisi pe ke non fallait azaki na sens interdit et mona na alaigné. Mais na droit chemin et c'est ngaka faut za patient. Yango bon mona fait rigolo akenda na maramne malembe. Muto azaki na sens interdit ando lo bakaka mbangu lokola moto. Il faut qu'il y ait des vitesses. Vous comprenez? Donc, on va jouer un rôle, il y a un escalier, on va un étage, on va un ascenseur. Parce que la erreur, on va na bango balé. Comme on a lelo, faire rigolo la musique ya Congo et comme on a maboko nae, comme on a Ketine à Paris, la France, la Belgique, la Londres, on va faire la loco à faire rigolo à Azate. Pourquoi? Parce que Azaki n'a droit chemin. Parce que alors que Nendela n'a tout droit. Aye malembe parce que lelo a comme place oyo ata au salinyo so mo longolae ezate. Parce que bateau bakena na sens interdit. Déjà faire mo ko ba yeba kite ba koti na sens interdit. Ba yeba ki angote. Lelo sort na bango ezani. Sort na bango ezani. Baoyo kana soute actualité zate azoye la biso ba événement nyonso o na robeta bono sala bo ezala ka sans impact toza na mois de mai ati concert na août awa mais bon na concert wana ba retomber nango bo pesa biso raison bo comprendre vraiment azaki pena na sens interdit. Faire rigolo déjà marambu ya stade ya 20 mai abandango déjà banda kala na pesi linda misenga masana nga bambote la gauloise bana nga Rit Balondo Joseph Balondo petit fils na nga Alegria na peso bambote parce que vous êtes plus na famille na nga. Faire rigolo déjà abandé déjà ko préparer double 20 mai abeta déjà lisolo nango année passée après ko beta stade de martyr alors baki qui est sorti à dynastie normalement. Les équipes prévues, il fallait mettre la concert dans le stade ya 20. Mais tellement que le contrat est comme il y a, il faut mettre dans le Libanda parce qu'il y a 14 ans. Il faut mettre sur le sol français, dans l'Europe. Parce que tant que le contrat est, il faut assez concentrer dans le. Mais après tourner dans le Bango, parce que le concert est belé. Donc tant que mettre les 15 jours, era okende suna couleur café na festival wana beti ba date mususu ezoya ya ba concert peut-être bozo pour ba date mususu kana ba katikati ya ba juillet ya ba juillet ya juin wana kaka na ba début ya juin awa bozo ba date mususu o to kobeti la ba concert o ezoya na ba Espagne na ba Londres na Belgique pourquoi pas na Allemagne na ba Italie. Na bamboka no so talaka faire rigolo ki beta concert na Suisse o ezaka rare mona artiste mo boya ki ko beta na Suisse parce que Suisse eza pays moko boye elingara kimia eza rare mona soda na kati ya Suisse otambola na munduki des autres des alaraté mais ceux qui va permettre faire rigolo balandeli makambu na ye balandeli ba concert populaire na ye o abeta batali ki abeta ki concert ya martyr o ezaki na plus de 120 000 personnes même mutu akufate mabe salamate ba viole salamate yango moni ba pesa ki salwana na facilité parce que lelo bato ba komi ko ignorer kala to bano benga Olympia o ezaki ya 3000 places tono benga ngo salle mythique mais lelo bato ba olinga ba boyango lelo bato ba olinga ba boyango ba boya ke Olympia eza salle mythique te
Mais on l'a pesé salle mythique na 3000 personnes. Mais faire raison que beta salle il y a 9500 personnes. Et puis il faut pas retenir en que non faire égol na Adidas. Na Adidas. Et ça qui 9000 personnes. Et débordant comme à 13 000 dès qu'à balobara na bino. Ba fongo la salle. Parce que la salle il y a basket. Il y a une place où c'est réservé les msou ba nani ba joue to ba beta basket wana ba fanda wana mais bazwaki ba place wana nyonso ba tieke ngo ba place assise ya bato ba ki concert nde bo moni place c'est ça là qui le quoi 13 000 dans na 2 jours papa Hervé beta qui le quoi na 26 000 personnes tala kaka papa Hervé beti concert dimanche we rason na beta double zénith beta ngo vendredi na samedi mais papa Hervé abeti samedi na dimanche et puis na butu na ngo so asali after. Mais Babylon a bon dimanche na pote za raté pour dimanche nous surtout na pote lingazo a repos pas bi que lundi qui salume banda. Mais dimanche papa va sali plein wana et puis batu balande sous na after en tout cas non ça fait vraiment trop. Na tu kolanda émission ya concert na biso nani Virginie Manganga à partir à poto émission mo ba utu ko sala na maktabu na frère wana musu bazaki pembeni bazo poser ba question sur Fally. Virginie abeti lisolo bien ndenge zalaki ko bato belé ba ndé ko ignorant belé ba finga Virginie ba musu ba finga ndumba o na filmer o na kanga na photo or que écoute zaki ta idée à Virginie te yemo ko kuta sala ka be mission na Koffi Olomide ko aza légende na biso lobi bien na sala ka na be mission mais non na kanga na photo te. Biso tozara ba me welisa ba photo te faire egola ana batu muso akutana na bango em suso kazara muta ba photo mais bokamwa ezate ka so kutani kana mutu fo welisa photo te oza star so ko kutana mutu na pas star em su mutu mususu aza fanda ko kanga bilo mbale photo ezala mo important ka te ko kutana mutu mo boyelo ko aza star fo ko kanga ne photo non Virginie ba menaçaye et puis ba boto la téléphone. Bakena na téléphone na na chambre na bango sans caméra de surveillance et monara bango. Pona rosala na téléphone wana nini balingaki baluka mutu a décoder téléphone wana. Poso ba décoder ka ba kota na kati ba relation na benga ba bebisile maramne belé pourquoi? Musique auto sala auto loba o feza loi to mona na tanga ka to no mona ba loi mo bazana ba guerre na ba tabulay. Mais maman mboto mona ngote to mona na nini na Koffi Olomide na papa mo bazati na ba ranking to mona kuna ba fingi Koffi yo mutungu ba yo ba tindo koto ko faimba ba wa trahison na yo po yo zanga lupemba ma wa jalousie na yo po yo zanga make pite chama zulu ozanga re ayembela ngo papa wemba mais lelo ekomi soki bino bolobi mabe po bino ne bobandaka moye bolobi kama mabe tant mutu ko ya ko revendiquer et comme guerre neti Virginie aza moi si ko ya ko benga mutu pétasse en tant aza mutu asali ba étude naye wa yebi ko se défendre ala parmi ba meilleurs journalistes ya mboka na biso ya RDC mais ozolingo minimiser pembeni ya bato pourquoi ko swana na bana basi na Cameroun kuna obeta journaliste mbata obeta journaliste mbata pourquoi pour la nini oza artiste soi-disant international okokara mamute entre ta yo tindaka batu Alexis asala émission azolo ba Koffi tanga mutu lokwa Koffi Olomide okelo bakabima na mabata Jaël asala émission lo ba Koffi abimana mama bango. Mais on peut ça bango visa au voyage na bango. Donc on va ne ko accepter ba mafingana. Donc tu comme on a dernièrement à Balaxi biso golo na biso mo boye azasoka sali ba alobi lobi ma na ba ngam na lobi yango ba uti o menacer. Na ba machette ba botole ba mbongo ba téléphone makambu nyonso. Ce que c'est comme ya menace biso ba golo to za ke belé. Ata na banda la to za tale belé to leki mamba warrior ne belé. Le preuve en est que fallait beta concert na bandal na mabele na ye moko asala mpiaka.
mais faire gola le so lobi ka te concert na municipal bino mo boka moi pe ezala fele tende ti bino bobeta ki ezapena na droit d'entrée en tap na droit d'entrée ata $5 ata $10 bomo na degré faire ça la plein na banda wana so lelo biso to komo lo baskol pe ke biso pe to komo menacer batu mususu ke ba gola lelo pe ba revendiquer ba bi ke biso pe to komo so to moni alexi to beti parce que ba mona raye biso to ane sengo lelo orchestre fait voyager musique indingo zo tambola na poto lokwelo mususu lite akanda zo tambola ilunga ba musicien so bazo tambola mais bino poto bokenda ke zaki ya kasho poti lelo jaela za kasho ti lelo asa araba video so sa video afongoli mai makelele wana po na ba voisin ba yoka te ki sa la video so bokena ba menace na bongo to bando bunda na banzela to bando bunda parce que ezanga nde na sabwe ba benga nga ba téléphone ba menace nga na ndenga téléphone mais na nzela bono na kuta na ngote non na kuta na ngote boza faible pourquoi boza makasi bino botinda batu ba finga to bino botinda batu ba finga to ba yo zong sa ba réponse faut bo supporter ngo faut bo supporter pour mutu moko te akolinga ba dénigrer avanda afinga te so papa ava lo barate biso ba fanne to zana pona oloba pona ye to zana koloba pona ye boye bo finge na 12h 1 minute to yo répondre bon mon ande ba musique ndingo ba tambola ti Jaël yo pe bimat tambola total ao na moni Alexia zo lela na page na ye ba mettre ngo o wanda ko menacer biso boza wapi po beta pe musique ndingo na lité akana na poto tane bazo finga bazo tambola bango ba finga ka te baloba ande ba vérité bino ne bo finga insulte za pona bino insulte za pona bino bolinga bo kitsa ko felo mi de bo finga ke nyoso bo komise lo kwa onde bilanga na bino so bo vandi o aya fingi kofi mutu a façonna fali le so fali za fali c'est grâce à Koffi Olomide mutu otela ngo kwanza te so lelo ba yeba fali eza pona Koffi Olomide pour Koffi Olomide azaki ouvert envers ye yango lelo fali za oaza et puis bo yeba ngo ke premier album o fali sala na vie droit chemin pas le bar na faire penda aux hommes penda na droit chemin album wana ya liboso quartier la thème te betela album wana so Koffi azaki na motema mabe envers fali alinga te ba animateur ya quartier la thème ba apocalypse ba boakela ye ba Montana ba Modogo ba sala ba pupu bazana na quartier la thème ba Gibson ba sala ba Care batiti na mutu babeta bango nyonso bazaki na kati ya quartier la terre mais lelo Koffi akoma mutu mabe ata zana mabe na il faut reconnaître pe ba bien fait na ye o lelo so fali oza fali za pona ye faut reconnaître ngo nabi kezo sa passe to bomo na Koffi Olomide so la faire parce que vous avez na posa faire à cause la na ba ranking carte na ba vena oui aza mutu likambe ko zala na place atinda mutu aya koloba na Koffi Olomide ye ma fa loba na ye nde Koffi na oto mona ya uta koloba awa so que ozana likamna nga la take misomo bo sala ke loba CGF fongi so ozana likamna ngai na place o loba o sala ba mission yaka epa na nga loba na ngai ke o sala nga boye na sepela nga na ngote ke otinda ka bat ba no finga ka ozobima faible ezobimi so faible lelo Alexia zolela biso te mtotinda bino bo finga po bozanga moyo otambo na poto so yi musique ndingu penda réellement finga parce que azotambo na poto à l'aise pourquoi pona ni lité akanda azotambo aye pe na voiture na ya kiti place mobo ali asisi aketambola na ba tour Eiffel partout azotambola pourquoi so ba finga ba menacer bango te fwani c'est que bino nde boza mabe moni nde rani komo kena suka ya empire de mal tandenge komo kena suka onde bozana bokoma de na balakini na kata mitema mama bo bimisango ezate bokoma so bovandi cesse bokoma otonga leader na bino et moi bo bimisango ezate po bwana shot bo si bo pesa position mobo
Mais boye bango carrière à moto silaka succès à éphémère. Faut botter la histoire ya Mobutu. Faut penser botter la histoire à Mobutu. Botter le nom Mobutu o azaki roi du Zaïre. Hein, alors on prétend que za roi ya Zaïre. Mais a mutu hérita trône na zate. Pour mon akazaki roi te. Botter la vie à Mobutu place kende ko suka. Tande Mobutu akimaki mboka na ye o ya bande ko mi benga roi. O Saddam Andolo balupangu na biso. Mobutu akima kenda okufa na Maroc. Balela Mobutu 9 personnes. Zendenge moko na ba carrière belé ya ba musicien belé. O bazo se prétendre ko za Mobutu. Ba aussi le la bongo. Beti penda concert 9 personnes. Là c'est pour comprendre. Et puis un bon beta concert na bino ba via bana bat botangwa danger te bobo mabato te popo ba peta mbobeta concert makila wana o esopana na martyr e ko ganga surtout so boye bo sale loro mobo ya mabe boye ba ke makila na e ko ganga o bana bato bakufa ko kasate ba parents na bango ba sepela te batika na ba ranking na kata mutema batika na ba passe parce que ba perda bana na bango et puis bo assister ba famille wana te bo assister bango te na le bolinga bozongela ngo double parce que boyebi ke bozwaka te bo échouaka elo esala bozo ezaka ba makila bato mais na ndenga musique na ndenga spectacle ma omnion so zéro parce que so bo tala concert à faire rigola ya martyr ezo mata rabino ezo mata jango le sali ke non bo ke beta double la bonne chance tota la place bo soukela mais biso to na concert na biso le 15 juin na Genève Arena. Le 15 juin na Genève Arena tout ça na concert donc boya pena mobondo bana poto boya pende belé bo somba ba billet na bino bo somba ba billet na bino ba o ba sombi na nté sombi billet na yo ozu polo. Pourquoi? Parce que ba te belé ba ça qui ba dépense mingi surtout na double Adidas soto beta ki o sombi polo o double concert et puis OK after papa Hervé na bolamu na ya za na motema na ya malamu amoni ke tour oyo ekozala osombi billet na pesi yo polo osombi billet na pesi polo ba o ba sombaki ba billet na début bazaki chance wana te bo regete te po ba sombaki na début ba billet à Genève bazaki chance wana te ozo ba polo ba o bazo somba na ba billet o etikali nde bazo zo chance wana osombi billet ba pesi yo polo osombi billet ba pesi yo polo et décorer ndenge salama na kati stade de martyr to ya concert à faire bisonne so to lata ba polo ba koma papa Hervé Neto lingi sikoyo na Genève ezala. Neto lingi na Genève ezala. Po wana eza mboka petang boya bino no soboye na elongi ya papa Hervé ekosala bien. Le 28 na le 30 toza na le 30 juin toza wana na couleur café na nini oyo na Belgique. Toza wana le 28 boya penza ebele ba Gaulois et puis ba date ebele ezoya déjà. Ba date ebele ezoya ya ba concert toza nango na Espagne, toi na concert na Bruxelles, toi na concert na Paris lisusu, toza concert na Londres, bozo ba date nango kala mingi te. Équipe o etikala ki awa na yebike bato ebele baza posa mwana Congo, bana posa Kunzardo, bana posa ya Telele, bana posa bamona Chocholi ndenga binaka, bana posa bamona su Bifalo ya Madopo bamona depuis 2010 na Zénith. Bana posa na ye bana posa pe ya ba danseuse mususu o batikali bakoya équipe ya bato mususu etikali baoya po un mois otikali na un mois lelo le 15 juin donc otikali na un mois ti un mois ne ko bomona même na ba communicateur mususu ba okende en tout cas ba communicateur eloko pe na osenga bino fu bozala mitema minene bozala na patience tala lelo Rizé na Mati de Gaulle na Mao fu bozala ba exemple na bango. Tala lelo papa Hervé le quoi lobaki na Rizé na podium. Rizé, tu vois que la patience paye. Lelo zawa. Tala lelo succès au Rizé azo sala après plusieurs années. Ya rozala na kati ya J7. Donc la patience paye. Soko tikali soko lingara vraiment faire rigola. Continuez musala na o continuez kolobela ndengo loba ngako na monara soko tikali epeso li sous force. Epeso li sous makasi ya ko continuer ko sala be mission ya ko continuer ko sala ba nini ko continuer ko sala bémission ko continuer ko lobela makambo ya faire rigola et ça la rabie ba omona ke non muto malgré atikali
mais azo sala kaka be mission ko gardons na mutema te parce que lobby ya yo ya ata omoni muninga musu akei yo tikali kanga mutema lobby ya yo eya ozomona mutu azaka na tuna eta balobaka nzambe aza roulage koto soka lekisi bato moko akanga koto alekisi koto mo akanga alekisi boye mo alekisi boye ainsi va la vie en tout cas bozala vraiment na mutema munene bosupporter soki botikali ezala te ke otikali oke koma oloba mabe wana c'est que ozalaki na vrai fan ya Frère Rigola te parce que au début mpona kosala mosala mpona mutu mpona kolobela mutu mpona kolobela ndeti Frère Rigola fo ozala na fan na ye so oza fan na ye nde ozala na facilité ya kolobela ye mpe olobela ye na kati ya motema no avec enthousiasme nde balobaka mais soki oza fan na ye te oyaki kaka ale mosusu mpona baintérêt moko boye wana yango nde esala ntango omoni baninga mosusu bakei omoni mpo bacommunicateur baokende ntango omona bamisu bakei aleyo otikali oniongo osali nini obendani mais oyebi te oyo le mosusu banda kobombela yo lobi bozala vraiment mitema minene et puis toza na concert moko mpe ya mwana mboka Patrick Beckham obeta pe na Genève na Ipton salle moko Ipton na Genève wana billetterie déjà eza ouvert bato tout oyo bazingaka Patrick Beckham l'œil du maître bokende bosomba babillet to soutenir ye parce que aza peka mwana biso ya mboka aleka pe na ndenge ya J7 avant akende pa Fabregas azaka pe poli azaka très calme en tout cas toluka to soutenir ye bagauloise oyo bazaka na ndenge ya Genève kuna boye ke après le 15 juin ya Papa Hervé le 29 Patrick Beckham invitation à ardoise mais avec Given invitation en bois netika kabasali mon Joseph Tata Moboko grand menuisier invitation en carton na ba follow nango jardin d'Eden invitation boy bongo ya mukolo fait ilata mabe maison Given a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison Given bali ngamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Esengo ya Keo o balandinga papa Clovis Fimpa ya mama Doris Fimpa le général. Ba vient ngai éclipse fumingu drapeau de Lion. Honorable de Papi Zila Alain Panzo, hein? Didier nani Vicky Macherio Félicien Paka Bambo Théâtre place ozali kuna na Monaco na peso pe Bambo place ozali batutu o balandi émission nanga o balinganga mingi bo s'abonner bo liker bo partager et pourquoi pas bo commenter et ça la bien hein na ndenge ya chaîne na biso kwa ya bagauloise ba gladiator. Vous s'abonner, vous partager, vous liker et ça l'ira bien. En tout cas, vous allez belé le 15 juin. Le 15 juin, on a Genève Arena. Et que ça la bien, vous sommes babillé na bino, pour vous avoir polo na bino. Bat na biso sont déjà bazakuna. Oh baza na posa basolana bango pour batebele bazo mituna bango mona bango ndenge nini. Ba kuta na bango ndenge nini. Bat o bazo sala na bango be mission ezala mieux tant bazo sala na bango be mission. Bozi ba numéro o baza ko afficher wana na se broza la facilité parce que mingi pe baza kuna bazo sala mingi kaka ba numéro na bango non ya kin na ndenge ya WhatsApp so boza posa na bango boza ngo batebele bazo tuna baza posa mona lité ya kanda bana posa ba mona muzeki ndingu ba mona bango ndeni bana posa ba mona ilunga donc ba émission o bazo leka ba numéro wana ya ba émission o bazo sala bozo ba numéro wana soki bobengi boza na facilité ya kozwa bango et puis Fabregas na biso pe maestro na biso ya Congo a peine un concert na nini babenga ngo nini place ngozali na Paris na casino en tout cas yepe billetterie ça déjà ouvert bosomba ba billet to lingi makambo ekende bongo tozonga nde tozaka na kala tant musique ebeta na poto to ebike Frère Rigola voyager na orchestre beti ba concert Koffi Olomide pas voyager na orchestre bomoni pe boy koto Fabregas bomoni pe koto nani Seleo bomoni pe boye Déplique bomoni koto Patrick Beckham bomoni boye Bina Filé boke koto nani oh komone nani Ibrator boke boye miel de so musique ekendaka nde bongo bofungolela baninga mitema botika kimotema mabe tande Frère Rigola auto voyager attendre bo compliquer ki ba communicateur na ye bomemi ba vidéo mais et pourtant Koffi Olomide ba finga kaye à chaque fois
na orchestre na yo aza pe capable a remema pe ba vidéo wana amemi yango pe kuna pe na ambassade pour intercaler ba tous mais asala ngote mais ya bino esala bino motema passe bo fongola motema pona baninga botika ki motema mabe na musique eza mabe parce que succès ezala nango éphémère et comme na tamo boyo comme ino ka musicien normal wana suna ba succès wana te oyo bando kanisa so so ozaki mabe na batu yebisangani suka nao ezala wapi ezala vraiment wapi Alexis kolela na ote ba muziki ndingu ba finga na bango te ba muziki ndingu baloba na bango nde ba vérité yango moni ba na bango à l'aise ba otambo na poto yo peso changer comportement tango ke poto mona batu ba menacer na bango yo te otika ko finga batu botika eza bien te en tout cas merci na batu nyonso tout balandi ngai batu nyonso tout oyo bazo soutenir ngai tapesi Serge Mikambo bambote ya mingi place ozali ba mère wana tu wana o babaki balinga nga mingi ba olukanga nazana po na bino ba gauloise ba gladiateur partout dans le monde na pesi bino bambote bo s'abonner na chaîne ya Papa Hervé ya YouTube bo s'abonner na page na ya Facebook bo s'abonner na TikTok bo kende na Instagram bo s'abonner et puis album na biso Dynastie 2 volume 1 na volume 2 eza toujours na marché bo continuer ko consommer ba nzembo eza wana toujours ya kitoko makasi ba nzembo ya bieza ba seconde chance ba parking ba héritier du trône ba éliminer ba écologie ba martyriser ba double to visa ya Béral de Prince de Zamunda ton na moni Béral de Prince de Zamunda na moni ba mo ya dadango abana na moni fils kelele na moni batu tout wana na poto wana o ba soutenir Ferregola. En tout cas, vous continuez à consommer l'album Nabiso et ça a marché. Merci na battu surtout balandi ngai. En tout cas, tukutani mbalasima na prochain numéro. Bye.